Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, libuta na Nzambe. Shalom ba na Nzambe. Tupesi mbote na ndeko nyonso akutami na ngambo wana. Ezali biso oyo nde couple évangéliste Maku tangu ifweni. Toza awa eza ngai évangéliste Maku. Mopanzi na ngai nazana oyo aza mosungi na ngai Mama Jolie. Et na lobiete la tango ndeko na ngai toza béni po yo za na ngambo wana na biyo kitamba ko pambola biso. Mama Jolie. Amen, amen. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Ya mwasi papa esika bokutami pe esika biso tokutami ça dépend ya Nzambe asali biso grâce ya kokoma na tango donal ba ça dépend ya pays ya continent Nzambe asali biso grâce ya komona susu tango oyo tolobi bonjour bonsoir boza makasi na biso ya kozala na koto tango nyonso toza reconnaissant tolobaka yango présence na bino vraiment eza makasi na biso côté oyo. Amen. Eza biso nde papa auti ko se présenter otosola na bino na tina ya sekele ya libala. Dotosola biso nyonso pona koyeba na volonté ya Nzambe kati na mabala na biso. A permettre biso tokutami na bonne santé yango wana toye lisusu na même attitude ya ko adorer ye na nzela koyoka maloba pe ko kumisa ye na o azosala kati na bomo ina biso. Amen. 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 Na tia na ngo tangi pesa juste émission oyo eza émission to sala na mama oyo bengami na kombo ya sekele ya libala. Le sekele ya libala donc sekele du casamento. Donc na sekele ya libala za makabila ngo to sala ka tina koye ko la biso nyonso. Bengande komoko invité de komoko yebse na lombango penza couple évangélique tangu ifwene baza déjà on a pour ko parler na oezali sekele ya libala. Amen. Amen. Toza wana pona koloba pona tina sekele ya libala na nyonso Bible lobi sans Nzambe tokoyi kosala eloko moko te. Donc même ba étude, même ba licence, ba master, oh ba tu bazui na mokili mais sans Nzambe toza na incapacité. Yangwana na nyonso fotobela Nzambe a devancer ma wana ye emonisama présence na ye encore ezala kati na biso akamba biso po yende azan Nzambe. Yangwana tokobondela. Nzambe to pusane pa na yo poza Nzambe malamu to rendre gloire kolobete kolo yo kosakate Nzambe na tango oyo to liboso na yo liboso na bana na yo Nzambe kopesa oyo pesa kibiso mokonzi afin que Seigneur Jésus mabala ezala restaurer pour l'église eza composé na ba famille souci na biso etango mabala eza malamu Nzambe na bikamwa église na yo pe ekozala malamu tikete kolo zo lokumu to bemsi nyosha moini ekene mosika lokumu kembo ezonge pana yo na kombo na Yesu Masia telobi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Libala ezali lipamboli kouta na Nzambe libala ezali pelikabo na Nzambe o libala ezali pe mokano na Nzambe o libala esengo na mitema libala likabo na Nzambe likabo na Nzambe lelo tosangani awa pona biso tobalana esengo na mitema na bamvimi na Yesu tokokisi mokano oyo ya Biblia oh haleluya Nzambe apambola biso sekele ya libala sekele ya libala sekele ya libala kokanga mana Yesu yende kisi ya libala mosantu sekele ya libala totangi yango na Biblia toyoki yango na nzela ya basali na Nzambe kokanga mana Yesu
yende kisi ya libala. Ya mwasi papa sekele ya libala eza kokangama na Yesu. Eza kozala pene ya basali na Nzambe te oyo eza malamu. Eza kozala kokende église te oyo eza malamu. Mais eza malamu mingi kokangama na Yesu. Kozala na Yesu kati na bomoi na biso. Lolenge ya lobi na mokanda na Apocalypse ke atelemi azokobeta porte. To soki ngai na yo tonzimi ke ye akota avanda nde tokomona sekele ya libala succès na ngonde yangwana. Nde toko vivre o tozoyemba awa sekele ya libala Nzambe a continuer kosala bolamu na famille ya papa Charles Mumbaya oyo abimisi la biso révélation ayemba nzembo ya sekele ya libala. Amen, amen. Amen, amen. Maman Victoria Meza, merci. Mosali na Nzambe, évangéliste na ngai papa Papi. Amen, l'homme de Dieu, l'évangéliste Papi. En tout cas, Nzamba pambola yo, papa Nzamba salo ebele, Nzamba baksa ebele dans le ministère na yo. Et homme de Dieu, pasteur profil. Deus te abençoe, mon irmão. Deus te abençoe. E toda alegria. Que nós recebemos hoje na nossa linha. E Angola, Deus te abençoe. Deus abençoe teu ministério. Papa na biso Alpha, tia kutingi, Nzamba pambola yo. Kongo mo Kristo Nzambe a monisama na libota na yo. Merci, merci, merci. Ok, ndengi touti kolobake sekele ya libala eza kozala na Nzambe kati na bomoi na biso nde wana toko mona bolamu na Nzambe nde wana toko kumisa nde wana toko zala lisusu na présence na Nzambe to bika o ezali sekele ya libala ya ni kisungu na sepeli mingi po elangeza munene mutu na mutu asalaka oya ye ndengi oza présent na ebiki ozo sala musala na yo po tozolobela na tina ya incompris tokoki ko inviter incompréhension kati na mabala. Amen. Donc tu aurais invité incompréhension. Kati na mabala ezala ngo possible. Toyo muna ngoza possible lo lenge nini. Donc tozo solo la. Amen. Donc lelo biso pe toza na posa to solo la na kati to loba na mwa kokita toza na posa to solo la. So les questions ezali okomeli biso to répondre na moni bo comprendre que tozo sola tozo loba na ndenge ya kokita muke toza na posa to sola biso ndenge to kutami na ligne o Nzambe asali biso grâce. Ya liboso na ekoloba Nzambe merci biso to kutami na pema to leki bandeko ba kutami na hospitalité. Vraiment tozana bandeko ebele kati na hôpital to yebi nini o esalami na mokili Nzambe azosala grâce azosokola mokili na makila na ye mais tozana bandeko bakutami na hôpital libondeli na ngai na yo tangu nyonso ezake miso na Nzambe elokalize bandeko na biso esika bakutami makila o ya sopaki na tangu oyo emonisama lisusu na hôpital bandeko na biso batatola ke azanzambe ba docteur ba mona différence ba comprendre ke bango ba koma na suka mais na saba o atele makamoto asuka yango ndeko na ngai tangu msozo la na biso a partir hôpital te ozama bete koleka biso tokutami na bandako ozama bete koleka biso tozoba ke tozana bonne santé Nzamba salaka o ya lingi ko sala mais albi bo pesa posa na bino epai nanga posa na biso to pesa yango pa Nzambe ke bo bimesika wana bozali to ko kalisuko yambana biso melobi eza malamu mingi bana Nzambe kozala ensemble donc posa na biso eza bo bimesika na bozali tozala ensemble poto ko adorer Nzambe na ebike tangu yoko bima na hôpital ya moi si tangu yoko bima na hôpital papa ezana mutu moko a comprendre que Nzambe asali quelque chose na bomo ina yo akopusa ne pa ina Nzambe wana donc libonde na biso même yokutami na ndaku na malade yokutami na ndaku na problème o ezolekela makanisi na yo te Nzambe amonisama a localiser yo apesa solution na problème wana. Oui, maman lobi Nzambe apesa solution Nzambe za promoteur Nzambe akopesa ka solution merci mi maman vraiment. Et la ngambo banande comment okutami na ngambo ona o ezali to sala kaisa sekela libala moko chrétienne mais même libala no ezala chrétienne te o comme ça chrétienne. Pourquoi libala za combati pas seulement ya bato mosusu mais même ya basali na Nzambe libala za vraiment combati et puis ça osenga tango nosko yekola et puis pour la koyeba ndento ko ke liboso papa na biso ogi la joie pasteur l'homme de Dieu Nzamba pambola o papa et puis maman na biso ya maluvete Nzamba salo bolamu ya mwasi. Alléluia. Donc tozolobla ana tina ya tokoyi ko inviter incompréhension kati na mabala eza possible eza nango impossible te parce que yende aza Nzambe aza créateur ya libala papa. Amen. Yango tobi ke tozana posa to solo la tam su yo mona ka eza impossible tam su biso tozomona ngo eza possible mais na nzela ya masolo tokoma na même conclusion même chose dans la question na yo otuni okomeli biso tokotanga kombo na yo te et puis tokoyeba na ko répondre
Maman, oyebi na ngana chaka mutomo kwa zona na biso. Tant ndeko moi zona so tam sule mba liboso. De libala eza institution divine et outie par ensemble. Donc l'institution, ensemble ça institution, l'institution le plus ancienne eza libala. O eza la carte na Bible. Alors nazolo ba que libala tango eza bien et ça la prospérité à batebele. Église ensemble eza kana kimia. Bana na ndaku bazala kana kimia. Famille kota ba bokilo, kota bokila papa, kota bokila mama bazala kana kimia. Yango moni tango nyoso mana so an kisuka, so manke biso na ligne, to na pas seulement ko ba na communication à verser. Mais nzamba pambolo ko mane moza déjà présent, nzamba sala biso bolamu. Amen. Évitez de komoko, benga de komoko, autant musuli ba nza komitungisama. Le ba couple évangéliste maku tango ifone bazana baka kobanda o eza masolo, kozanga tende konanga question solobi comme la biso to ko ba ko répondre yo sans to citer komora yo. Yango ala sikondengi yo ya mo sozo ko inviter papa zo inviter to yemba moi mukie na mito zo inviter bandeko mama ya mo so na gauche na droite lobane ke toza wana poto solo la couple tango ifone na bino oboza makasi na biso na ngambo wana toza na poto solo. Amen. À la croix de Golgotha il a payé, à la croix de Golgotha il a payé, à Jésus-Christ a tout payé, il a payé, à la croix de Golgotha il a payé, oh à la croix de Golgotha il a payé, à la croix de Golgotha Jésus a tout payé, il a payé. Jésus a tout payé, oh, il a payé. Mon rédempteur a tout payé, il a payé. Les rois des rois a tout payé, mon papa a tout payé, il a payé. Mon Jireh a tout payé, oh, il a payé. Et je vais chanter. C'est pour ça je vais clamer, oh, 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 oh. Jésus a tout payé, oh, il a payé. À Golgotha a tout payé, il a payé. Les rois des rois a tout payé, oh, il a payé. Les rois des rois a tout payé, il a payé. Pour ma famille a tout payé, oh, il a payé. Pour ta famille a tout payé, il a payé. Il a payé. Jésus-Christ a tout payé, il a payé. Jésus-Christ a tout payé, oh, il a payé. Jésus-Christ a tout payé, il a payé. À Golgotha a tout payé, oh, il a payé. Yembera Nzambe. Benga ne komoko Benga ne komoko akota. Évitez ne komoko akota. De komoko akota ala couple tangu ifwende. Nous en direct. Merci, merci. Oh Jésus. De komoko akota, de komoko akota. Obanga nyose komisabo moinanga. Mapele kola Dawide nzala na soma Golia tete Yesu azali mokondeni nanga yango toyembie Zambo yongana yembelaka Zambo yongana salelaka Yesue Zambo yongana kumisaka azali Nzambe Yesu Kana ina yembela Yesu Zambo yongana solo ya kolongisa ngai ye azali mobateli otanga ina beta maboko Zambo yongana yembelaka yo Zambo yongana salelaka Zambo yongana kumisaka azali Nzambe ya solo ona bakombo nyonso wapi kongeleki lokumu kombo ya
ya masiya atana beto l'hôpital toko belela kombo nani ye kombo ya masiya kombo na yo masiya kombo na yo yango makasi nanga kombo na yo yango ebundeli nanga manguna oh alonga te munguna alonga te Venga, Nekomoko. Partagez. Kombo la kombo nini ye kombo ya masiya atana kati ya mabota toko kombo la kombo nani ye kombo ya masiya kombo na yo masiya kombo na yo yango makasi nanga kombo na yo yango ebundeli nanga mungu na alonga te mungu na alonga te mungu na bon anda con Jésus et bon anda con Jésus alléluia de dia de noter le bon moment les amalamu kote mora zambe utume mora tambora la zambe de noter de todo momento anda con Jésus alléluia et bon anda con Jésus confida de venga motomoko les amalamu kote mora la zambe les amalamu kote mora la zambe de dia de noter de todo momento anda con Jésus alléluia de dia de noter de todo momento est bon anda con Jésus amen tolobi de dia de noter bon anda con Jésus dona butu pe la moi ezama lamu kozala na nzambe kotambola na nzambe tolobi tokobanga eloko moko te po toyebi ke nzambe na biso aza na bomoi toyebi ke à la croix de Golgotha il est tout payé donc afuta nyonso na Golgotha po ngai na yo lelo tozala na pema afuta nyonso na Golgotha eza te mpona kozala mwana général ya colonel mwana ministre non eza po ye afuta aracheta biso na bakondamnation oyo ereklamaki biso ya mwana tolobi ke aza nzambe malamu aza nzambe abongi na témoignage aza nzambe abongi tonetola aza nzambe meme esika oza yo moko bitetika na betele maboko aza nzambe esika olobi te oyo azosala bomoi na nga mesebe na betele maboko mpona mona bamisi ebele misi mwasi kitoko me azwi mobali te donc ti bote wana mpe sili parceke biso basi tozala lokola bafleur donc ntango abimaki misi biso ozalaki na ba 20 ti ba 25 ans mais tozomona ti ba 30 ans bote ezokende ba 40 ans mais yo osali eloko te ata na parcours ya bamisi toleka te mais ozwi libala oyo ezosala meme jaloux na bato mosusu te foza reconnaissante ya mwasi papa foza reconnaissant ya koloba te aza nzambe esika na betele maboko ngai oyo nazalaki mobali ta mosusu asola mapeka paster wala aloba asola ntuka mais lelo ozwa mwasi oyo bato bakomprenaka te eske eza kisi oyo ezali te eza faveur ya nzambe oza na ya mwasi oyo peut-être bato bakomprenaka te batuna bakestion ezanga réponse mais aza mwasi na yo nzambe alongola na mopanzi te ntango okomi na niveau na loba te aza nzambe osengeli nga na témoigner aza nzambe malamu yango wana biso na sekele ya libala totémoignaka bolamu ya nzambe meme yo okomi na décision ya kokabwana tokoyebi biso te eza décision ya nzambe te décision ya nzambe eza malamu te moto azala ye moko donc posa ya nzambe yango wana yango nomoni tosanganaka awa na sekele ya libala lelo tolobi toza na posa tosolola donc toza na posa kosolola deleka na ngambo wana bakokomela biso baquestion toza mpe korépondre teme na biso tolobi eza nini mama tokoki koinvite incompréhension podemos evitar a incompreensão dentro do lar donc tokoki koinvite incompréhension kati na mabala tokoki koinvite babitumba bakomekama wana kati na mabala eza possible oui eza possible donc eza possible tokoki koinvite oyo eza baincompréhension kati na mabala oh alléluia po eloko biso tokoki kosala te oyo eza
o biso to ko ça te o eza impossible to biso to sala ka o eza difficile c'est que tellement libala eza domaine ya nzambe ya moto lobi ke to koki pour inviter incompréhension eza possible to pona biso eza impossible mais nzambe siko sala makambo eza impossible c'est que comme libala eza domaine na ye ya moto eza possible donc pas nzambe tout est possible amen pona biso to zaka limité to sala ka o eza difficile mono bengi 3-4 personnes bo sali ya eza difficile mais bo sali ya mais tant to comme c'est impossible ndeti kopesa pema muto akufi nzama zongi na bomo Lazare to monango amen Rita zanga mobile akufi azui Boaz donc makambo c'est impossible pas nzambe comme impossible Sarah âge avancé mwana botami donc makambo c'est impossible déjà comme possible pas nzambe oya za kolona ngaza kolona yo yenda za kolo libala oui moto yo aza créateur maman aza na difficulté eloko ya créer donc nzambe azali oyo akeli libala tomoni yango na Genèse kuna na chapitre 2 nzambe akeli libala siko nzambe tema akeli libala difficulté ne sur bana ba marié oyo couple ko kutana yango esenga kozonga mama ne pas dans nzambe pas créateur pour une pièce wana oyo ya kolingana eli pièce wana ya nzola eli pièce wana oezake moi c'est mobala sepela moi c'est mobala na ye pièce ya créer yango amen akozonga osala nini azongi sile sikana do yango na moni ndeko na ngai ba mama ya bosuki papa za na pembeni la papa tia na misala zo sala yaka ola na couple tango ifone et aux ali pas moli pour la bino amen amen surtout so papa za na pembeni ndengi évangéliste auti koloba Mariana ndengi évangéliste auti koloba soki vraiment papa azana pembeni eza malamu mi mobali so papa za na pembeni eza malamu non Mariana invite so mobali azana pembeni eza malamu mingi et que ça la biso vraiment bientôt quoi ko solola ensemble yangwana to nkoloba lelo surtout so papa na peme pona nini to moni papa moko o azala ki vraiment na incompréhension papa na biso la communauté zaki na bal azaki mobali ya mama na biso Abigail ota musupelelo ya moso zolandanga Abigail mo azana kati ndaku na biso kuna donc papa na communauté zaki na bal papa mo incompréhension azaki na incompréhension siko eloko basi balingaka vraiment te mibalo bazana incompréhension de lo basi balingaka te mibalo oyo mibalo bazana incompréhension de incompréhension par ailleurs donc soit ici ka donc biso basi to lingaka vraiment te mibali o bazana incompréhension OK na yebi ke ngana solo bla côté na biso comme so évangéliste pas le bla côté ba papa mais côté o ba mama o ba papa balingaka te mais biso basi to lingaka te mibali o bazana incompréhension ya Esther destino incompréhension na bal amen biso ba mama to lingaka ngo te compréhension ya mibali to lingaka ngo te ozo bisa papa ke likambu o to ko sala ngo lelo te so to sala ngo lelo e ko pesa malamu te ngana za mobali foto sala yango na libala ezate ke ngana za mobali ngana za mwasi non libala eza complémentarité amen tozo sangisa makanisi ebima moko po tolobaki libala eza mystère moko auti na nord na sud na gauche na droite tosangani tokomi mutu moko babike bakomi nzoto moko alors koza te ngana mwasi ngana mobali te toza biso mibale po tobimisa mutu moko po tobimisa likanisi moko siko yango tobike basi balingaka te mibali oyo bazana incompréhension à mort de meu corazon c'est ça maman la biso Mariana Ngombo na France maman Jola lobi oyo basi balingaka te papa marusko ngolo o mibali balingaka te et pas ya mwasi na ye maman c'est ça na lobi ke lelo za ma solo tozo solo là ne pas la question tinda question na yo te répondre yo ça to citer combo alors na nino bobe maman omoni na domaine libala et place au toucher eza capital maman incompréhension c'est le komabe omona maman azobelo comme papa o eza na avantage na bino d'abord na couple là on est ça maman nzamba pesa batu mbale capacité ne mo côté ezaka na mutu moko fale ka quelque part zomba maman l'aime sous maman azama yele plus que papa ou azana sagesse plus que papa pour sagesse na intelligence c'est l'homme différent on dit maman au moins nzamba paye intelligence côté papa maman paye sagesse maman expliquer le mot o eza sagesse mais si papa intelligence ça comprendre na moté alors bloc wana eza malamu te si on ngana ngina lobelo komoko na ngambo mususu ya biso wa papa eza oyo ezali que maman papa azoloba na maman mais maman azo mettre pas vraiment attention na ye na makambo o papa azakoloba papa continue koloba mengana sana na WhatsApp ana zo solola zo pas maman et loko wana e dérange ka mingi
Toujours c'est la question là, papa. Toujours c'est la question pour toujours sur là. Maman la biso bana, toujours c'est la question là. Oui, et là, on est déjà mingi. Moutako mon année que osako salaye moins d'importance. Hein? Azala moins d'importance na masolo oyo osako pesa ye. Alors, et lukapo mon année sous et même on a incompréhension moko et que petit na bitumba et que petit na dégoût. Amen, maman. Amen. Ce qu'on est papa, tu connais le bien mais ils au contraire par rapport à ma camonde. Ils ont une incompréhension, nous avons les cambois, ça ils ont papa. Na kanti papa moko soki vraiment na sincérité akoki ko komela biso omona ke bato bazana incompréhension eza ba papa. Papa ko yiko ya akuti ozotala chaîne na yo, abi ate totala boy. Yo ko vanda na ozotala. Mais soki yo tie o yo sepe na onta ya roya donc azo s'intéresser te soit azo sola na bana bien abengi mutune na téléphone bazo sola mais akuti mwasi azawana ozotala chaîne mais butala na mama comme ça ça peut na chaîne mususu e pesa ka biso ba capacité moko ya bien. Mais papa bazata ma ye wana azu portable azo solola. Obenga papa bokende ko atiko même na bacha bokesa bacha papa za mutu obozo kende mais azala toujours na ligne azo solola. Aza mutu otango benge bolia nazoya nasaka kudo mwana fufu ekomi pio na biloko ekomi pio. Donc makambo wana ezala ba papa. Suko ba mamba sepela na yango te papa aza bato baza toujours likolo eza bien te. Tant moi si na yo abengi yo bota la chaîne moko boye soki bota la ngote bozong sa mususu mais bino mbali makantira bino za fixer na likambo bozo sala ezate ke otelemi okekuna ozongi non esa ka bien ozo so ba décision moko ça au consulter conjointe na yo c'est comme si tolbi ke to ko inviter incompréhension. OK wala nga zo le bla côté ya ba papa na moni na PCP totala na biso yango na mukanda na Samuel eza na papa ya ndenge wana. Donc papa moko na incompréhension. Eza makambo na kati na ndako na yoki mais pour na résoudre yango fona benga papa bien na bengi mama ta likambo eza bo to sala ndenge ni papa na ngai kile konde. Te libala eza likambo acheter. Mais eza likambo ya maturité to vanda to solola. Au toucher point mon important maman libala eza likambo ya acheter. Mais elle a maturité. Maman, elle est d'accord pour ça. Pourquoi? Au moins, Moutimoko, elle a pris un colo. Hein, maman? Elle a âgé. Mais elle a moissonné. Mais surtout, elle a ma caméra mouton, moi, je l'ai loba. Na milia batu. Vous avez compris, mouton, elle a maturité. Elle a maturité. Allez, ce qu'on y a ma caméra, elle a un problème. Lobby au mono, moi, si on a azosala, mon boulot. Dites-le qu'à maturité, moi ça on sait mon boulot poignet. Mon papa naza immature. Oza na fête na moi sinayo. Mais aux autres les marques lia pamba aux autres tambula na biloko na munoko aux autres tambula partout aux tika moi sinayo. Donc ça bien te. Et puis la pochette d'idée. Ce comme oui, ce que jeune oyo azane mature, azomona moi si wana za bien azana qualité ya bien. Mais mutu azana yende azo comprendre nature ya mutu azana été. Azo comprendre valeur ya mutu azana été. Ce ko ya osala nini akolinga akende acha ndeko na nga ya mwasi à l'aise. Oh, ovandi yo moko. Ya mwasi olobani, ah bon mutu na yene tandi nga zotafuna tesika komi. Donc et maturité ezo salo ke olongwana a oketi na y kuna ti na z. Mais otiki mama na zo ye, ipozo seka sekozo loba non. Siko o wana zo ke na za mature de elenge wana zo mona akoka pona ngai. Oh ndeko na ngai Rufin Edouard. Nangola nzama pambolo papa toza atem ne soit lié que tokoki ko inviter incompréhension kat na libala. To la libala pourquoi même église ensemble ça composé dans ma famille. Donc tant ma famille a posé, tant ba okene nzela église, bazo solo moi c'est mobali, bazo ne semba ko pesa 10 na bango na kinya, bako pambo bana na bango pe bako za affecter l'amour à papa na bango na maman. Donc on moni to lobela toujours ozali sekela libala mais l'autre to solo là. Toko inviter ba incompréhension. Tout ça c'est la question na yo. Tu as combattu, comme la biso, tu répondre, et là, on est déjà mingi ma maman, et là, on est déjà mingi ma papa. Amen, maman. Amen. Oui, bien, papa, bien, là, on est déjà mingi ma maman, on est déjà ma papa. Tu une incompréhension autozoloba. Et c'est là qu'on est dérangé à ma casse. Pour moi, je n'ai pas papa qui a bacha. Mais papa, donc, qui koloba loba na phone, qui sola, azo sana ke azanangai. Na osa laisse ndengeni. Et pas dans la WhatsApp, peut-être il y a Afrique, avec moi, 4 minutes. Nazana nda kuna papa, tozo solo la, tozo lia. Il y a un match à Barcelone. Azo telepo, azo seka, benga baningo, moni bien koti. Vraiment. Donc, papa, dans la nda, kunde azate. Mais non, même si papa, mon corps passe, au moins, papa, comme ça, ok, musala, ozongi, toza pena un peu libanda, un peu nda kume, na ngolo ba ke tangu yo zala ndako, za pemela mwasi na yo.
linga mo za sentir présence na yo eza ba tumso mo na ya ndako akene musala yemba mo era match à Barcelone à Real Madrid et puis match ngo ba beti 90 minutes ba kena prolongation sili après 30 minutes ba kena ba penalty donc asali 2 heures et demie alors solo na tala mwasi na été mais azoka ngaba de libanda et aujourd'hui na match on ngeza donc eza biloko moko ko inviter compréhension moi c'est pas ya vandi papa ta monoko za soloté 2 heures et demie muta ko bana ye azate maman za papa za trop chargé alors biloko wana e dérangeaka ba oyo za ba mama za malamu te mama pe ndenge moko aujourd'hui théâtre na yo 1 tina 12 obanya on a 13 heures papa ya 15 heures banda yaki chano ma ya fufua kali ngana makayabu zono madesu zana kwa tela mema wangile tela lobby madesu na makoso donc problème siko ya mwana baba lingaka te telema kanga télévision papa to sa ndeni zela tele nzela moko mama pesa la moi maîtrise papa webi lo mso papa lingaka te mama pressa kolia donc papa mona tena na musani ga yakawana akosala mikole bele bali ya place monter na mama et puis maman so aller papa makuchi mona mitondi ah ngao pesa utesho ateli kuti mo ezate papa pa uza isolate afana mesa banaka kubundana ka yemona ba golia eza malamu te yango kati na libala nde papa beza malamu te mama liaki atondaki kati na ba mutu mtwaza na role na ye yo papa na ngandi ngoza fe ba ke eza ndaku na yo obala ya mwasi yango to le blasekela libala chrétienne donc libala eza ke bokita donc papa osala démarche o esengela ka mobali asala poazo wa mwasi o mona ke valeur no pa ya mwasi zande mususu donc obala mwasi na yo mwasi wana ya mwasi ndingo zola nanga fo ba ke fo olamba oyebi ku ya papa oyebi ku oyo papa linga ko oyebi ndenge olingela papa lata non eza droit na yo eza ni na yo rôle na yo fo ba ke na kolamba boy so lobi na lamba madesu lo na kolamba fumbwa te po eko simba te soki le na lamba ki pondu donc lobi na kolamba emso lo mususu ekoza pete po esala bien donc o mutu mtaza na rôle na yo pe papa fe ba ke rôle na yo tango oyena ndako toza papa kati na ndako ezati ko komi ozoko sekaka neti camarade neti voile non do eza ndako na yo tango komi bana fa sentir que papa ye moi je peux sentir que mobali nanga aye to lobite ko za l'état mais oza na autorité mo za na autonomie moko boy que tango mama moni abangi même azaki na lina oso na baninga na milambela kité donc na kati te pour papa komi omoni donc maman sentir que pouvoir mo boy koti na kati ndako autonomie moko boy akati fond ya bike na rappeler yo pona sisa ka olamba papa ye mais siko eza faute na papa na ngai papa bike makambo bino mibali bolinga te mso ye mo sazo kipe te oui eza faute na yo komi okutia na fond azo solola yo seka yo pesa mbote pesa bango mbote le bana bango na kotika siko mais vraiment tango yo komi bonjour papa aboni museke ne bien ça va o sola na banani bonga na continue pour na changer bilamba bien te na sokola ye moko esika za jwe ba jeke na kati te bon to rappeler bino pour na silisa ke o papa ye moni pour ayebi ke papa na ngaza no autonomie mo boy kati na ndako sikoyo soki ya mo sa sala ngote papa linga omiyeba pour na nya sala ngote est-ce que défaut na ngeze esika nini o ye abangela kanga azwa kata respect mon côté et pour pesa ngai donc on va au tali mais moninga na ye na sokoli na silisi dans un cas de fond na mesa pe bloka relier ça te ezani et puis quand papa ya tu na lobamba mpona sola lobamba ko ba sini tshaka go eza kuna tsala de ko ba masini te ya moto solo bla awa incompréhension to ko éviter yango oui papa to bito ko éviter yango ebi na 1 Samuel na 1 Samuel 25 to mona mwasi moko mobali na zaki na incompréhension Abigail mobali na zaki na incompréhension makasi siko par rapport à la réponse mobali na pesa ke pa roi mwasi wana comme ayeba ki comportement à mobali na ye alors biso ki na bina kene suko yebisa ya za moto incompréhension donc eosenga ke nga na perdre ye alors na ko perdre te poza mobali nanga donc nga fona sa ni na précéder roi wana avant tout akoma awa donc nga fona na précéder na éviter danger wana après nga na ye to ko sola pour ni po yimba ki ndenga mobali na ye amen ayibe ke sona bandi pa na ye danger ekota na ndako donc ya moi si fa ye baka monde papa ye soki na bina kene ko yebise ke na sisa ka ko solola bona lamba e ko lukla so ba problème donc madame na kata na muto na so solola na kipe papa après na ko yebisa papa mo tango yaki na bano solana ya boye na papa boye mais esila kité pour na kipe na tolia siko yo to zongela yepo to za na masolo azana posa na biso donc il y a autobus que c'est possible si quand on évite un ndenge nini ça na dialogue si ko dialogue moi ça la ndenge nini ko yeba ya janine poyi photo yeba tango ni to koki ko solola to le bel ki a dialogue papa oui maman le bien très important
biso ba papa eloko nino maman ba mama lingaka te maman papa so azu fo ne pati libanda auti musala même sur 6 heures oye na 16 heures mais tant ozo kotana ko kote na parler na téléphone ozo solola o matili kolo ozo solola o ki osukuli na téléphone sans même opesa maman mbote sans même otuna maman botikala ki bien biloko wala ezabilo malamu te biloko moya o mona waza muke mais za biloko de la jaramini déjà ça ko pèse importance na moto solola na ye pas importance donc yo aussi sur solola wana apprendre ozonga maman soto sa ndeli est-ce que maman na osepela vraiment a osepela te siko yangwana to tukoloba awa po papa maman na sepelate bien papa na sepelate ezate ke biso to lobla sekela libala chrétienne ezate ke comme yoza chrétien de okolonga libala no pokenda ke église poza mama ozata nyonso na ba serve na ba sali na nzambe pembeni obi ozata nyonso na ba servante de Dieu pembeni non eza bongote mais papa otangela biso na mokanda na Jean 1 na 12 tout le monde a pour yo olonga libala no pour compréhension et kwe ya kati na libala na yo est-ce que za nini na ko sala nini nani ko kamba ngai pona ko kolonga et compréhension et kwe na libala na ngai amen na Jean 1 na 12 tozo réponse wana nani ko kamba ngai amen bota mfeza ba liemo ko boya famille zo ko réclamer nga na sala kana incompréhension na couple na nga mais za la mutu moko soki ya zakati na papa tangela biso ngo amen. Merci maman Anne Kisuko comme nous verset à 1 Samuel 25. Tout ce qu'on a Jean chapitre 1er verset la biso 12. Annonce également esthétique también pour escrever parce que tu escrever en portugais. 1 Jean chapitre 1er verset 12. Mais tous qui l'ont reçu d'aba o nyonso ba yambi qui croient à son nom, pe bandima kana kombo na ye elle a donné le pouvoir de devenir apesi bango ngolu ya kokoma les enfants de Dieu lesquels sont nés bana na nzambe. Alléluia. Donc ba obandimela kaiba oba yambiye apesi bango pouvoir ya kokoma bana na ye. Papa toki na biso skona Apocalypse 3:20. OK. Apocalypse 3:20. Papa ta la biso pardon. Amen. Apocalypse chapitre 3 dans verset 20. Kuna epa Bible ezoloba na biso, voici je me tiens à la porte. Nani wala zoloba? Eza Yesu Mesia. Je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, je entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Amen. Donc il y a possible incompréhension à partir de 2 versets. Amen. Jean 1 à 12 ba yambiye apesi bango pouvoir ko benga bana nzambe ezate ke ko kende église on a zala katangu nyosu na église donc ngana za mwana nzambe non naemba na chorale naza soki nani boye nani te mezaba oyo banzimiye comme mokonzi pe mobikisi na Apocalypse abi azobeta porte soki ngai na yo ya mwasi papa otozolanda tonzimi ko fongola porte na biso ye akota asala efandelo na ye tokomona siko ke ye akodirige biso ye ngonani Yesu Mesia l'homme de Galilée o alonga liwana 3e jour. Donc ye akokota kati na biso akosala efandelo na ye. Alors Bible lobi tangu ye azakati na biso donc il te revivre sous carnalmente te donc il na ba nzoto te mena ba posa na biso te yenda na ko vivre kati na biso ko pesa biso lo lenge ya ko vivre. Amen. A conduire biso. A conduire biso. Maman le bilo moza très important. Na nga tanga message moko ne batindi biso awa mama o répondre ngo na diete inviter tango inviter ndeko moko akota inviter partager. Basi ya lelo bakuluna mama bi kuluna kuluna bate au gouvernement Congo zo kanga bate wasala na mabe basi ya lelo bakuluna otie ngai pe na tie donc mobala lobi ye pasa nini olobi nga pe na lobi zona mama merci papa na mama bote ya bango na papa pe botika ba papa pe botika lolendo orgueil donc papa pe botika lolendo alors qu'il n'a pas basi à l'eau considéré comme bakuluna est-ce que les bandits quand on dit basalaki libala asali moi si on veut bien que na image asali sur l'image là hier azui moi si ationa comme adjoncteur ne va bien la porter comme aide maman aide semblable sikoyo est-ce que basi va dire positionner comme dans les terres kuluna ya mwana te obi kuluna nzambe ayaki pona batamabe
Nzambe yaki pona bata mabe do ba kuluna wana nzamba sala bango kuluna te ezane be esprit territoriaux et envoûté na pensée ya mutu mutu akomi na niveau wana mais nzamba zana posa na bango ba kufa na niveau wana te ana posa na bango ba comprendre nzambe ya wana azana apocalypse azobeta porte amen ya mwasi ozolanda ngai par rapport nde papa auti koloba awa te eloko liboso faut comprendre que osalama na mabele te nde mobali asalama babimisa yo na mopanzi ya mobali donc il faut comprendre que oza na se ya mobali limbisa ngai omona ke nazo kita biso basi te oza na se ya mobali Bible lobi a créé l'homme à notre image mais tant nzambe alobi créer l'homme à notre image donc moi c'est zala ki déjà kati na mobali mais pour na kolaksa valeur ya mobali abimisi liboso mobali abiso ki na bimisi bango mbale nzela moko mo sa mon égalité ya mobali pas faut na bimisa mobali mama fongole loko wana quand mobali abimi matama autorité donc ayebi tous les quatre coins bien akoyeba ko diriger moi si na ye mais nzambe asala ki biso te ko asali liboso boye c'est masaki ta masali mobali asali nzela moko mais moi si abombi na kati abitika na bomba na kati ezandeti tozomona maki mais o joni tozomona ngote ezana kati ya o ezipi yango donc soki to longo lipembe ona tokomona joni donc moi ça c'est là qui kati na mobali mais ça qui incarné parce que nzamba lobi soki na bimisi bango mbala moko vous avez l'égalité moko msumona elinga question tina classe soso na maki nani abota maliboso na ebite papa na ngabo na nga sobo ko comprendre soso na maki na abota maliboso soso na lobi maki nga utiwa soki maki abima donc soso fazala pour makasa nini jaune fazala pour oya pembe le calcola jaune mais soso ngo pe pour azala papa faut maki pasuka pour soso azala c'est ça moni ya to bi que libala les mystère à partir libala les mystère ya moi c'est si qu'on comprendre que ozaki incarné et pas ina papa donc papa azo nidi azo senga azo nidi nidi na ebi ngote na lo bandeli papa azana posa ya respect moko ko ute pa ina yo pour à partir ya papa ba pasolaki ba bimisi nde yo omonisa mina mokili oyo alors bible lobi moi il faut se soumettre ya moi il faut se soumettre c'est esclavagisme té et ça pour osala papa zana liboso pour ça la continuité ya nzela moi il faut se soumettre moi si oya malamu à comprendre exactement que pour osana kati na ndako na nzambe comme maman diaconesse comme maman prophétesse comme maman nani nde yo osamwa na nzambe non parce que ce que osamwa na nzambe faut vivre ki bo mwana na nzambe kati na ndako na yo mabali na yo faut vivre yango donc faut différence wana ezala tant yo osamwa na nzambe donc différence ezala parce que nzambe akozala kati na yo à partir nzambe za kati na yo orgueil wana ke ngana za mwasi ba loi ya poto ekozala te kati na yo pour comprendre que so ngana za mokili oyo et ça pour nzambe na nzela mobali nanga abimisa kinga alors loi ya tuki ya communauté européenne que o epesa mela biso basi non ngala ko sala ngote ponga na za mwana nzambe na za identité chrétienne d'autant mobali nanga zo mona nga azomona image ya nzambe kati nanga alors nzambe azana image ya bonté ya malamu ya respect siko langage oyo bima obimisa soki yo tchenga pela tche te c'est que yo za mwana nzambe te nano comprendre te que pona nini yo za la mokili o pona nini yo bala to bala na te pona relation sexuelle non so pona yango kasi na kanisi na bandumba pe basala bon pe ba marier pour basala ba relation sexuelle mais ni pas les a quitté devenir pe attaché pour basi wana basala na ba vitrine ezali bala te mais basala ba rapport sexuel amen maman amen maman bana on se prépare avec la question on répondre à question papa tika orgueil na la bible bandeko bazola na ngai surtout pour la maman oyo tant surtout ça ressemble à toi bien ça mais peut-être bien ezali libala chrétienne mais libala non peut comme on chrétien soit accepté Christ était que Seigneur et Sauveur alors nani la baboye au moins moi si azana yete que non azana être inférieur mais le problème c'est que la Bible nous recommande que les femmes soient soumises Marie aimez vos femmes biso ba papa devoir na biso eza ya ko finir ka ko aimer pona ko aimer nyonso eza na kati mais ce que maman femme soyez soumise na bisa batu tango yo na nzambe ko linga te ofingisa ko église nzambe pour ba yebi que une femme chrétienne tu es appelée à être soumise pour ça vous soumis à partir de là ça devient un danger d'abord aux autres désobéir na couple tamifone était
mozo désobéir na nzambe oza ko salela oza na mama bato mingi ba comprendre le kwalate au ka ça désobéir pas mbali na non 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 c'est la parole qui recommande ça parce que la basi minga ngala ko za soumis la kamane longwa mais il y a la diaconesse de l'église vous comprenez donc ezama la muté le côté à l'autre même biso à papa oza mosala nzambe oza kolinga mwasi na yo foye ba kolinga fola kisa ndengi tamu fola tamu nous azaba maman je lui pose comme makaka ngebunge mais ça droit na yo donc c'est ça mon il faut ça là eza na tango ozo zonga mosala nzambe eza na tango ozo zonga nani mobali na ngai oui non mais bible le bibongo et biso toke na Genèse 3 na 15 bien na 16 côté c'est au monde que babi posa à moi c'est ko ça m'a pas mobali na ye siko papa yo orgueil hein papa yo siko orgueil pose à roi oyebi roi Assyrus azaki roi mais comment qui na moment moko amikitisa ki et pas moi sinaye Esther abi Esther na pesa oni mais est-ce que ça na papa moko otuna même maman na pesa oni otuna kate po yebi ke eza ya yo do yebi aluka na ndengi na ye mais roi Assyrus abi Esther na pesoni na katela yo ata katikati ya bozui donc tala bolamu tala bolingo mobali wazola ça pas moi sina ye et tant que roi atomboli mapekate mais alobi ke na pesoni pona comprendre motema no banda lobi eza bien te donc soki na lobaki na yo te po tozalaki na mutu awa amen mais na comprendre que ça moi sina ngana pesa yo nini si vous avez l'orgueil ya mibali otobi na bali na 1 Samuel 25 kuna donc azuba asali ba makamuna ye apesi ba réponse ça ki atuna mwasi poni ngana za mobali ndako za ngai mais soka na mobali ba boma ye alors bible kuna lobi une femme sage soka zaki na mwasi ya sage te alinga ya kufa gloire à Dieu ya mwasi Abigail azaki sage a défendaki ye akufa kite donc ningo ba biso ngai mwasi na mobali faut ça na équilibre poni ni to sala sekele libaliza na solo malamu bana obalandi biso ba petite sœur bana biso bazona sima baza na posa ya kobala ezane bana ebele bakoma kobanga kobala a partir attitude na biso na kati na ndako baleki bazana ndako bamona yango sinengo répondaka papa bana bazana ndako bazomona papa nengo réponda moi sina yo mais soki bapa bayina ndako yango so sala respect moko boyi donc ozo servir basali na nzambe plus que mobali na yo ezala kate bible lobi hein moi c'est akotika mobali pe akotika moi c'est akotika ba parents mobali pe akotika ba parents bakokoma mutu moko mais bible lobi te que évangéliste maku na mama moko kati na église bakokoma mutu moko non donc ya mwasi yamba basali na nzambe baza bato double honneur na linga kango eza maloba na nzambe photo kokisa yango mais baza plus que mobile na ote amen donc même okolamba biloko ya kitoko telamba biloko ya kitoko plus pour la mobile na yo amen eza te que mobile na olia na basali moko donc ineti ba demi Dakar mais ceux qui basali na nzambe ba ye obimisi ya bien non mobile na yo aza donc aza yo yo linga te ko liana eloko ya mabe olinga sala na yo ezala décorer sala yango mpona mobali na yo amen papa pe yeba kokokisa posa ya mwasi yango tobi tokoki ko inviter compréhension papa nanga siko tale loko nini o eluka incompréhension oyo salaka nakandisi biso tokomo koma na suka oui toza presque na 10 minutes maman moza na 3 questions à répondre pona osepelanga na tanga maman o répondre et puis papa otang la biso na Luc 22 na 31 à 32 pour te comprendre que kozala pene abasali na nzambe ou bien kozala tango nyonso na misala ya nzambe yango te ebengi biso bana na nzambe yango te ebengi biso ba chrétien eloko liboso ngelo mwana biso Sterling oyo bayebi ye aza chantre makasi benza aza na la France alobi boy maman a submissão é auxiliar a missão que Deus incumbiu ao marido ou mulher que ajuda a organizar o lar. Eza malamu na sepela ngo mais quand on explique on la lingala ba tu ba comprendre. Ndeto ba ki soumission eza ko sala ke continuation ya nzela on nzamba pesa papa amen et s'accomplir amen amen des soumission et esclavagisme mais au sala ke ya mo au sala continuation ya nzela on nzambe apesa papa et ça dit au soutenir papa na nzela wana pour mission wana et s'accomplir et esclavagisme papa na ngai potom sio kantango que esclavagisme bible obini moi si c'est soumettre donc na la posa na yo la wana ça non eza bon d'avance poto ça na intimité à bien et c'est ngaka ko
empoisonné nzoto ya mutu. Donc au komisi mama na position wana oyo akoka suko lobateke na boyi. Ezati ko yeka mbala moko poni mwasi faut assumer. Wana komi esclavagisme. Basoda beret rouge. Wana komi esclavagisme ezali sous soumission te. Mama go sunga awa poto tia pesa na 10 minutes. Papa ndeko moko ngana otanga osiko ndeko moko komeli biso lobi papa soki papa alakisi mama ke alingi ye mama ko se soumettre na pete nyonso. Donc ça veut dire que papa face à l'île. Il y a papa lobi kamalamu deux a devoir au binofobo sala. Amen. Omoni nzambe tellement alingaki. Ye papa na bisoti. Tellement Bible lobi na portugais babi en tellement. Donc il était do boningo leki. Babi tellement papa na Jean 3:16. Babi nzambe Dieu a tant aimé le monde. Donc tellement alingaki apesaki ozaki ya motuya. Donc mobali soki olingi mwasi na yo so faut omnipesa. Faut mwasi na yo a sentir que mobali nanga linginga. Même économie nde baso ba ke ko chiter après ba maladie oyo mais mobali mwasi faut ba ke mobali nanga alinginga. Moningo na biso so dépendre na économie te. Soko bana ko pesa nga 10 na bi ko pesa nga 1 oui. Parce que mukili et so senga bongo tam so salaire equity donc bolingo mo na ba acte tozana Luc 12 31 à 32. Le Seigneur dit Simon Nzambe azo rappeler Simon do azo la Bible ce qui ba bengi deux fois c'est que bana posa ocha attention na yo. Amen. Abraham tanga linga bo Isaac Nzambe abengaki deux fois kuna na montagne Moriah. Nzambe abi Abraham donc il faut abenda attention na ye. Ah c'est quand Jésus azo benga Pierre aloba papa otandi no biso. Amen. Yani merci pour la moussa. Maman Hortense. Okay. Maman Hortense merci à moi. Le Seigneur dit Simon. Nzambe lobi Simon. Satan vous a réclamé. Diable Satan a réclamé yo. Pour vous cribler comme les froment. Donc il faut anika yo pour bebisa yo. Mais j'ai prié pour toi. Mais ngai etant que Nzambe na bondeli pona yo. Afin que ta foi ne défaille pas. Po ite kondima na yo ekweyate. Quand tu seras converti. Moni sika na papa. Tangu yo conversion ezako bongwana. Amen. Abina tangu yo ko bongwana. Affermis tes frères. Sala peke ba ndeko na ope ba koma lolenge na yo. Amen. Siko atozo comprendre que Simon o abenga mi Pierre azalaki tangu nyonso na Nzambe. Oui. Azalaki ko sala na Nzambe. Ezako tubutu moko azalaki azu eloko te mais tangu Nzambe akoma bini kola maloba na yo na kobwa. Donc azalaki tangu nyonso attaché na Nzambe. Mais Bible kuna na 32 le bina biso ke tangu yo ko bongwana. Donc na comprendre que abongwana kina. Mazalaki tangu nyonso pene na Nzambe. Siko yo biso ba auto za tangu nyonso pene na basali na Nzambe. Toza tangu nyonso na kati na église est-ce que to bongwana balbi ke Nzambe balbi diable maneki ko réclamer yo mais tant que na bonzambe nanga na bondela ki kondima na yo ekoya te parce que kondima on ko sala yo obongwana pour le bitangu yo ko bongwana sunga pe bandeko na yo donc ni ko ba ya moi si papa ko sala tangu nyonso pe na basana Nzambe obongwana te siko yo moko tala obongwana te oyeba ondenge nini comportement na yo, ba réponse na yo, attitude na yo, devant mon bal non, devant moi si. Et ça va ndeni. Et ça la ndeni. Na weza somoni batamu fe na ndako. Donc comme ni tisanye pas souka. Super wano bombo ke ko lata pour évangéliste yé. Maintenant bozana papa soutien relata te, bote rochate, otambula makolongulu. Donc il bon salité biloko ngo lambi mona mai na mafuta et sanganité monsieur zoninga. Mais vraiment. Et puis là papa mwana nga sana maman, direct son kutia ba eh akuvli papa te maman. Donc il puta wala pina ya sha mula ni mwana. Mais so ba mulika bazo yabi papa nga ba yi. Lelo to zaki na masolo nde papa otuko loba wa. To continuer ndenza mabate la biso semaine prochaine. Amen. To continuer ngo poto solliciter mais to lobi que exact possible to éviter. Amen. To moni yango exact possible to éviter à partir to pesika na 2 versets au totangi lelo na Jean 1 na 12. Totangi na Luc 22 31 à 32. Totangi na Apocalypse 3 20. To moni ke ba verset wana ezo sala biso bisika ya moi sozana papa nga pesika tozana évangéliste to mituna. Est-ce que to yebi Nzambe soki to yebi Nzambe ba acte o tozo sala eza bon Nzambe
Pour ceux qui te Nzambe, c'est que Nzambe Moutou, à Kotia, makanisine katina biso par rapport à acte to bando c'est ça. C'est quoi la version to pesi biso na poto bito solo là. Biso na bino totala. Est-ce que tu es vraiment Nzambe? Maloba on Nzambe yebisi Simon. Est-ce que yebisi on peut bisoter que tant boko bongwana. Siko babi ke tant tozo kaliloba na Nzambe to kana mitema na bisoter. Amen. Amen maman. Amen. Oui, ndekona biso shibe manzo Nzambe pa mola bino papa. To sepeli ko zape o ezali présence na kati na ligne et puis na couple na biso ya papa na biso Maurice na mama Clarisse nzamba pambola bino passer profil à partir d'Angola nzamba salo bolamu to tiali presque na 7 minutes mission na biso et comme presque na fin to ko bondela toni ko bondela et pendant les 7 minutes oyo prière na biso za la basée sur incompréhension pour batu musu babila kisaka différemment l'église na kati ndako baza batu musu dans des personnes différentes l'église a papa mais na ndako ndene l'état kuluna oh papa na bene kuluna yo ya mo si kuluna so yo mo banda ko vérifier na bomo na yo est-ce que na saboye est-ce que personnage dans l'église na basala basala nzambe est-ce que on a la sapon bananga on a la sapon moi si nanga yi mi pesa réponse yo moi moi lelo sujet na biso ya li en fait au solo là bande ko bo commis to répondre était to zonga lisusu o ezali semaine prochaine to konya on met to le message avant jour ni to le kata ni to le kapo ba tuba yeba déjà hein maman donc de ko la biso ko kata te pourquoi to zobondela yo be bondela et compréhension so en famille ngo mema maman mi m'a pas la ni pour compréhension 10 ans, 5 ans après, je suis habitué à poani. On y a gauche, on a droite. C'est qu'on a nini, bah discerner qui n'a no Apocalypse 3:20. Mais ils ont retardé. Ya moi si, o yebi lino ko luka papa, bo solo li pe bo bongisi. Papa o yebi pe lino ko luka ya moi si bo solo bo bongisi. Bo babi konzime aka na ko yoka za liloba na Nzambe. Alors biso to lobi expérience na bisote. Mais to tangi o eza maloba na Nzambe. To présenter expérience na bisote pour biso pe to na bino to yekola à partir de maloba na Nzambe. Alors to tango eza maloba na Nzambe o ezo pesa biso édification o ezo pesa biso makasi ya ko récupérer autopédraki. Amen. Obina mokana na Esaïe kuna balobi na biso o ekomi tango ba prisonnier ba bima na prison na o ya bango. To ekomi tango ngai nazala libéré na o ya ngai. To nazala ki ya kokangama to mito bondela. Amen. Na symbolique. Oh Jésus de Dieu. On va de la contre-compréhension. Partagez message. Comment ça la tête de Bolanga et comment ça la tête partager. La benne de Congo Koroba et que maintenant comment la contre-compréhension est à la base de la libération. Gloire à toi Seigneur. Maintenant comment la décorana. Contre-compréhension contre la Gambolioso. Alléluia. Oh Jésus. Et si vous avez un si mandako bondela. Yebisa Nzambe. Seigneur, viens là. Yebisa Nzambe na symbole miso na ngai epai na yo. Na symbole miso na ngai epai na yo. Epai wapi yo ko pesa ngai solution. Epai wapi libala na leko za la restaurer. Epai wapi incompréhension ezokweya na Kongo na Yesu. Opona nini incompréhension et localisation qui vont monter. Nzambe na tango na bandiko refuser ya ko. Na bandiko refuser ya ko au nom de Jésus. Pona nini incompréhension et localisation qui coupe ya ndeko na ngai. Yesu na tango oyo ekwenya na Kongo na Yesu. Yo lobi eza malamu te kozala ye moko. Mais incompréhension eluki divorce na ba couple. Eluki divorce na ndako ya ndeko na ngai. Ah Yesu incompréhension ekwenya na Kongo na Yesu. Incompréhension ekwenya au nom de Jésus-Christ. Bana na yo bakoma na même idée, bakoma na même pensée. Yesu komi kitisa ezo place na Kongo na Yesu. Komi kitisa ezo place. Compréhension est kati na couple na biso. Et na couple ya ndeko na ngai. Ça me tombe na loboko na yo. Seigneur, sembola loboko na yo. Na ba couple na biso Jésus. Yesu sala faveur pour Nzambe. Sala faveur na yo.
tozala kosala kobika grâce na yo na mabala na biso tozala kosala kobika faveur na yo na mabala na biso na kombo na Yesu oza nzambe oyo femi na compréhension ekweya na kombo na Yesu ezikisa oyo avec compréhension ezikisa oyo avec compréhension toute sortie d'incompréhension toute sortie d'incompréhension ekweya nzete oyo balona na libala na yo ya mwasi oyo ebendaka incompréhension na gauche na droite na nord na sud nzete wana eyamba moto esika nzete wana eyamba moto esika au nom de Jésus esprit oyo evisitaka bino memi na bandoto po etya incompréhension ntango ntongo ekotanda esprit wana eyamba moto na nzambe eyamba moto na nzambe ekweya na kombo na Yesu tika ete maloba ya okanda na apokalipsi ekutana na bino mofongola porti Yesu akota ekutana na bino na kombo na Yesu yebisa nzambe telema loba nzambe telema avec nzete wana ekweya avec réclamation wana incompréhension ekweya euta na papa euta na libote ya mama eza baprespote me na kombo na Yesu ebosa na adresse na biso ebosa na adresse ya libala ya ndeko na ngai ekweya au nom de Jésus ekweya au nom de Jésus yango toyekosembola miso na biso na Golgota toyekosembola miso na biso na ngomba esika wapi lobiko na biso ekowuta esika wapi délivrance na biso ekowuta nzambe sala bolamu na yo sala bolamu na yo nzambe prison nyonso incompréhension baporte wana eyamba moto nzambe bana na yo babima na kombo na Yesu nzambe tolobi merci kolo poza nzambe malamu torendre gloire kolobe te kolo moko te nzambe alandi biso abunga esprit moko te ya incompréhension nzambe ezosika na libota moko nzambe na bomoi yawe toza koyembisa yango kake mpe moto na nzambe edétruire yango Seigneur Jésus tika loboko na yo esembolama couverture divine nzambe ya yo ezosika na bacouple Seigneur afin que l'église ya nzambe ezala na kimia yawe na bomoi topambola totika mission ona maboko na yo pambola bandeko balandi biso pambola bandeko oyo baza kopartage pambola bandeko baeme pambola baécrivain nzambe tolobi oza malamu lokumu nkembo ezonga epai na yo na kombo kitoko na Yesu Masiya mpo ozali nzambe tolobi bongo merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus amen 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 nzambe apambola bandeko na biso bino nyonso bolandi biso nzambe apesa bino asala bino bolamu na kati na bacouple no vive loboko na nzambe bobibe faveur ya nzambe eke botel ozaki ya kotelema na kati ya bacouple ezala renversé par le nom de Jésus et nalobi ete tokutana bino semaine prochaine na oyo ezali sekele ya libala partager message oyo soki olandaka nga déjà merci mais soki olandaka te nalekaka tous les jours lundi à vendredi na Radio Bostra soki télécharger ka na portable na Play Store okomi kaka direct Radio Bostra à partir de Paris yo okwanda kolanda ngai na 14h 13h à Irlande ti 14h30 et puis okolanda ngai 20h30 à 22h toza kopambola ma place wana merci mama nzambe asala bino bolamu tant nous tosenga bolimbisi soki tolobi likambo moko oyo déranger vraiment ya mwasi papa bolimbisa biso boza makasi na biso ya kozala na ngambo wana bolimbisa biso Facebook Evangeliste Mako ezalaka ya kofongwama tobengani tosoloi na bonzambe posala biso ezalaka kaka mabala na biso ezala solide posala biso ezalaka ke bana na biso baza malamu posala biso ezalaka ke totombola kombo na Yesu kati na mabala na biso toliangwa tolinga divorce te yango tolobi ke eza possible incompréhension ekweya donc to nzambe so asali biso grâce tokutani na mikolo ekoya nzambe apambola biso vraiment tosepeli mingi ya Catherine Munjola nzambe asalo bolamu na mboka Congo nzambe abakisela yo akokisa posa mitema na kombo na Yesu mosali na nzambe mama nanga Hortense Alpha Congo mo Kristo merci nzambe apambola bino na bana mosali na nzambe na mama
papa na ngai évangéliste papi na mama na ngai nzambe akanisela bino mama Aniki Suka tobi elageza monene mutura musana et merci pour musana yo osala kati na sekele ya libala vraiment toza reconnaissante nzambe asala bolamu ya Stelik Destino nzambe akanisela bino na ngonga muke posa mitema na bino na papa ekokisama na kombo na Yesu amen merci pour la basala nzambe nyonso balandi biso évangéliste papi pasteur nanga profil na mboka Angola bandeko nyonso basali na nzambe vraiment toza reconnaissant bobondela mpona biso nzambe apesa ba révélation oyo édifier mosala na ye mosali na nzambe papa na ngai dede nzambe abakisela osu ya mingi vraiment na libota mbima na mama Sylvie nzambe asala bino bolamu amen 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 bye 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 mama na biso bijou à partir de Moka France bye bye